Mobali azimbongo apesi na mwasi. Tala mwasi lokola za nyoka. Mwasi akomi Jezabel. Ebisi mobali yo za na niveau na ngate. Po mobali musalo ya zai nango ebebi. Mama, bolingono eza wapi? Jeune fille, oke kota ndako ya libala. Bolingono ezali wapi? Bolingono ezaki na mbongo. Po monaki mobali na mbongo. Lelo mobali mbongo esili au comité aza niveau na ngate. Yo za na niveau nini? Nzambe pa zala wana alala kata nimba te mobali wana kolela. Kolela ya mobali esali ke mwasi wana perdre biloko nyonso. Bambongo eziki ye. Bambagaza fongola ki eziki. Sali Nathan Kokoute Labino balandinanga ya 1J4 toujours ezanga Sarah la douceur oyo ayaka toujours kolobela bino makambo etali couple to bongisa na rubrique la biso toujours na thème na biso ya j'ai compris la vie bolingo ezali wapi. En tout cas lelo na ye na thème moko kitoko to partager na ngai na bino nazape na posa ba vie na bino balandi nyonso ya chaîne na biso 1J4. Donc histoire vraie tozana posa vraiment ya ba vie na bino. Histoire wana ezali éducatif pe ezali na ba leçon ebele. Ezo pesa biso bana basi mingi ba leçon na ba façon oyo tozo vivre na kati ya monde oyo. Ezo pesa vraiment ba leçon ebele. Histoire oyo ezali mwana mobali azaki otambola na nzela amoni mwasi aluliye amoni ke ndenge mwasi nyonso azali tolinganaka lobi tovandi tokepe musika mobali alingi mwasi ba uvandi na mwasi 2 mois 3 mois esali ke mwasi ayebisi mobali te ngai il faut na sala quelque chose na bandata musuko sala ta commerce mobali alobi oui eza idée pe bien na lingaka vraiment mwasi oyo azoluka na foyer ezalaka bien. Mobali azimbongo apesi na mwasi. Tala mwasi lokola za nyoka. Mwasi akomi Jezabel. Mwasi azimbongo abandi kosala musala afongoli ba salon na ye akomi kozwa mbongo ebele akomi kozwa donc mbongo alobi mobali oyo azesu na niveau na yete. Ebisi mobali yo zaisi na niveau na ngate. Po mobali musalo ya zai nango ebebi. Mama, bolingono eza wapi? Jeune fille, oke kota ndako ya libala. Bolingono ezali wapi? Bolingono ezaki na mbongo. Po monaki mobali na mbongo. Lelo mobali mbongo esili au comité aza niveau na ngate. Yo za na niveau nini? Mobali wana tango azwaki yo. Tango alingaki yo mama. Tango alingaki yo jeune fille. Ezala ba firmère. Ezala o nano aboti te ozaki na niveau nini mais lelo mobali wana lingi yo okomi koloba mobali wana za niveau na yo te mwasa eko boya mobali pa komi na mbongo nzambe pa zala wana alala kata nimba te mobali wana kolela ya mobali esali ke mwasi wana perdre biloko nyonso bambongo eziki ye bambagaza fongola ki eziki mwasi lelo akomi kolela yango asengi abengi nga mama Sarah bi yokolo masolo mama Sarah en tout cas zwa masolo telanga azana posa na bino balandi ya biso ya 1J4 azana posa ya ba question na bino en tout cas bo cliquer na se ya vidéo oyo bo pesa biso ba question bo pesa biso ba réponse oyo tokopesa na mwasi wana en tout cas tozana posa ya ba réponse na bino biso ba sali ya 1J4 mama Sarah la douceur azana posa ba réponse kouta epai na bino en tout cas conseil nazo pesa mukie na bana basi mama libala eza chance zwa opportunité tant mobali alingi yo apesi yo confiance zwa opportunité ya kopesa pe mobali confiance ya kozala na souci ya mobali ya kolinga mobali na bolingo ya solo kolinga mobali na amu profiter lobi tango kozwa vie olobi ki aza niveau na ngate mama yango moni ndeko na bino mwasi azolela lelo niveau wana o ya beta kitolo esuki akomi na souci ya sala nini akendo bondela mobali wana
azana posa ba réponse na bino. Vraiment merci mingi mingi mingi. Naza vraiment na posa bo cliquer na se ba vidéo na biso, bo cliquer na vidéo oyo, bo pesanga ba réponse na bino ekosunga vraiment makasi ekosunga poto to pesa ye ba vie na biso. Batu nyonso o bazolanda biso to pesa mwasi wana ba vie na biso. En tout cas ekosala bien. Conseil penza bande konanga basi to changer nga pe na lomilongoli te nazaka ka mwasi bande konanga to changer. Tant mobali ya liboso na okomona ezoba te lelo tanga comme na maboko musu na muya mutu mususu azui valeur. Alléluia komi kolela ta muninga na biso mwasi ndenga leli tala ndeko na biso mwasi azolela azoyeba te asala nini azoyeba te akende wapi azangi na réponse azangi na magloba oya ko kendo koloba epa ya mobali wana. Est-ce que mobali wana kolimbisa ye? Mobali wana kolimbisa ye? Mama tozwa leçon eza ba leçon de vie, eza ba leçon de vie. Mama kozala na mibali ebele eza nango na assurance te. Kozala na mibali ba gender biso basi tolingi ba gender ti wapi mama tokozwa ba gender wana. Soko zwi mobali moko oyo azo promettre oyo azo lakisa nzela o papesi o mukie o luka polobi na bino bozala bien bokende liboso. Mama saisir opportunité wana, saisir cette opportunité wana oyo eyeli yo na se ya makolo ko négliger yango te à cause ya négligence. Nde biso bana basi tozozanga mabala, nde biso bana basi tozokoma kaka na ba vie ba boîte na ba vie ba bar. Eza assurance te. Assurance à moi si aza na mobali o azo promettre na vie, aza na mobali azo pese ba conseil, mobali wana ameme na kati ya ndako libala yo ya yo fierté obwaki yango na bagenda, obwaki yango na mibali ebele, obwaki yango na kopo na mibali oza niveau na ngate. Quel niveau oyo ozali mama? Quel niveau oyo oza? Niveau nini oyo oza nango? O mobali apesi yo vie lelo komo ozwi vie olobi aza niveau na ngate mama. Soki na vie tolandi mibala niveau mama okoma koko na kati ya pa na bino. Yo jeune fille oza na 25 à 30 ans tango zolanda ba niveau tenga lingi mobali azala boye ngala lingi mobali azala na niveau moko likolo mama okoma koko 50 ko betolo na kati ya ndaku na bino mwana te mobali te assurance moko te eza ya venir. Conseil na ye ko pesa bino nga mama la douceur yaya tolinga ba mibali o bazoya liboso na biso tango azoya na bosolo tango azoya na bolingo mama yo pe pesa attention pesa e bolingo komona ezoba te o mo tango akena maboko ya mwasi mususu ndeko na biso ya mwasi aleli nzambo apambolaka mutu apamboli mobali wana mwasi azolela yango aye na kati ya chaîne na biso 1J4 bobino babone na biso bopesa biso ba réponse po biso tozangi na biso ba réponse o toko pesa ye bino nde plibiko bo tala biso bopesa biso ba réponse bo cliquer na se vidéo o bo liker bo partager bo aimer ba vidéo bo pesa biso ba réponse mama toza na réponse ba réponse ta bino. En tout cas ekosala biso malamu to changer ba jeune fille to changer to luka modalité nini toko ko vivre na mibali to respecter mibali na biso to linga bango na bolingo solo kolinga mobali kate po ye na bambongo mama lobi ya mobali kuno yebite mwasi oya solo mwasi aza ko se respecter alinga mobali azo promettre na vie na ye alinga mobali azo accéder un plus na vie ata zo peso misolote mais tango azo na conseil malamu tango azo na avenir malamu lobi a rozwa mbongo eza biloko oyo eyaka sima to landaka mbongo te. Mbongo eza biloko o matériel bien matériel o ya kasima liboso nanu ezalaka bolingo do liboso ezalaka na bolingo lakisa mobali na bolingo pesa ya attention atana no bali yote bozala ki chéri pesa attention tanga pesi mbongo sala commerce mama sala commerce pona bien ya bino mibale. Donc conseil mingi onga na yaki na pesa bino mingi yango wana bo cliquer na se ya vidéo oyo naza vraiment na posa ya ba réponse ta bino ba téléspectateur na biso o bozali boso bozolanda biso naza penda na posa ba réponse ta bino e ko sala ngai bien. En tout cas sans plus tarder naza ki ngai mo côté nazana oyanga muninga mazela pattern noir
mwana mateta tongo toujours nazape lisusu accompagné na ba cameraman na biso ya makasi JC Makolo donc cameraman na makasi azawana na pesi mbote na mo boss sympathie libondas acha mon pepe mbote na yo na pesi mbote na mama Sandrine ba mbote na ebele na pesi mbote na Esther la Rodriguez na pesi ope mbote na pesi mbote na mwana suka en tout cas mbote ebele na pesi bino mbote bala donc ba landignos au bozo landa biso na chaîne na NG4 mbote na bino esika ezwami bino na pesi mbote na ba famille na nganyose ya kati ya NG4 donc ba mbote ebele Pongo Jazz toujours ba mbote no yango wana en tout cas je vous remercie mbote 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 mbote